Human Rights Watch esengi na kalaka mokonzi ya ONU bolukiluki ya sikisiki ya bayi molongo na mokumba pe misala ya bakonzi na ekolo Congo Démocratique na bobomi ya ba expert babale ya ONU na Kasai. Human Rights Watch elobi etumbu ya liwa bazuzi bakatelaki bato 15 na moko emonisite mokumba ya bakonzi na RDC. Baimboka Tanzanie basato bazwamaki na mosala pona kobunda pona ba ADF bakangami na ba FRDC na parki ya Virunga. Balobi bakosamaki ete bakosala mosala ya mini ya wolo. Masolo lelo ya Emmanuel Macron ya France na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky na Kiev sima na bokutani ya Emmanuel Macron lobi na Vladimir Poutine ya Russie na Moscou. Emmanuel Macron azali kosenga bolembisami ya matata. Baliopa ya RDC na Balion ya Atlas ya Maroc bakobeta barrage ya mbona mondial 2022 le 26 mars na Kinshasa pe le 29 na Rabat. Fekofai sakoli ete basani ba RDC bakobanda kosangana nde le 21 mars na Kinshasa.